Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. D'accord, Stara Davina va répondre Moura. Et badada. D'accord, Stara Davina va répondre Moura. Ils n'a pas GA. D'Acosta, je crois. D'Acosta Yemoko. Ne a commenté qu'il n'a posté, je crois, il y a Davina. Et puis Davina répondre. Je ne sais même pas c'était sur base de quoi, mais ça fait 2 jours passés. 2 jours passés. Ils ont dit que 2 jours passés, je crois ça faisait 1 semaine depuis que Moura a ça qui première live naïe, live à confession. Et puis que Moura zanko abo okende pa basango. Abo kokende pa basango ya lobinga. Internet est un tribunal mais ils ont une place où on peut se défouler pour na boy kokufa na makamu na mutema na comprendre pendant que oui Moura bande ko souffrir tanga zaye na Congo Moura bande ko souffrir za kina ba vérité bat musuba lo ba o ya sikeza tenyo ceci to yebi nani alobi ya sikeza tena makamu Moura lobi makamu so to yebi makamu so bimseza esika net live o asali lelo na koya nango sima me makambo asikeze belé na kati siko nga pesko la mituni en tout cas Moura paza na motema motema neza sanduku makambo nyonso wana bimisi wana ezalika na motema Moura Moura azara azouaka ta comédien nayebi te soki ajouera soki paza chroniqueur soki paza ka motu kaka mais modèle azo décortiquer ba vie ba comédien peut-être parce que les a côtoyés ba musu ba bengi ingrat kaye mo mutaebi pour na ingratitude wana ba bengi wana a répondaki non mais émission à lelo te émission à lelo ina yelezaka que Davina na D'Acosta ba répondre Moura ba répondre na ndenge na bango mais ba répondre quand même ba répondre na ndenge na bango eza ko prouver quand même que makambo oyo Moura lobaki ekoti pour ceux qui ekotaki te balingi baya ko commenter on pe na ba Facebook parce que eza na Facebook pourtant tozwa ki pe réponse pe ya tonton Guilain tous ceux qui on peut ka na Facebook dans Facebook eza place penda ba artiste na biso ba ponera pour baya ko répondre ba ninga na bango so baza na ba conflit donc on négliger Facebook te donc lelo na libino réponse il y a Davina na D'Acosta c'est ce qu'on va décortiquer ici on va renchérir on va faire des commentaires eh oui on va faire des commentaires. Coucou à tous les Nella chou, les Nella cœur, les Nella love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Ces derniers temps je n'étais pas connectée mais je suis là. Alors, je demande à tous les Nella chou de commencer déjà à partager mes vidéos parce que je suis rentrée. Cette fois-ci, je ne veux plus me disparaître. Je suis rentrée moi-même en personne désormais. Déjà, j'ai commencé depuis il y a longtemps d'ailleurs que mes vidéos, je montrerai mon visage. Il n'y aura plus de vidéos, je vais me cacher derrière la caméra. Non. Non, 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 non. Je vais me montrer. Si vous voulez m'insulter, insultez-moi comme vous voulez. Je n'ai pas de problème avec ça, mais je vais me montrer désormais avec mon visage. Alors, partagez. Alors, je vais vous lire la réponse de Davina et D'Acosta. C'était dans la publication de Davina. D'Acosta est venu commenter. D'Acosta a commenté en lobby. Apoalisation fire et tout. Et puis Davina répondre
Mon grand frère dit notre mère, Nicolo Nango, mon coach. Et puis, Dacosta à répondre Kaki Paka Kokolo. Kaki Munoko Bukana. Mine ko Bukana nga. Mwana mtakreyango falit. Kaki Paka Kokolo. Kaki Paka Kokolo wu. Kaki Paka Kokolo ki. Quelle est ce place nini ya Kaki Paka Kokolo ezalaki na publication Ezate. Donc, Davina a répondre batu que na makambo nyonso oyo Moura lobaki. Yena Dacosta, baza grand frère na petite sœur. A considérer le rôle la grand frère na ya maman mususu. Yango na pe ya na pas répondre Kaki Paka Kokolo. Donc Rolanda te. Écoutez déjà. Écoutez déjà. Pour ceux qui écoutent quitter. Il n'y a que zalaté. Il n'y a que zalaté. Écoutez déjà. Et suis. Moura. Na habité ba conviction na ye oyo asali po aloba. Mais ça sent que Moura avait beaucoup gardé dans son cœur. Est-ce que eza vie na bango, vie privée na bango? Toza na mokila bato nzambe. Mokila bato nzambe faut koyeba kosala bato mabete. Bible lobi ton passé t'atteindra. Histoire amoura oyo. Naba Dacosta, Naba Grace Temo, Naba Davina. Et la kisinga que mabe osala mutu. Yo kasi obosana. Mais mutu osala dans na zongo le quoi parallélisme du genre que mutu oya sala muninga mutu mabe, muninga mabe pardon. Abosanaka. Mais mutu oyo basalaka mabe abosanaka te. Moura basala e mabe bazalaki na incapacité ya kozongisa. Abanda peut-être kobanga pour na sécurité. Ngala sina lande loko e pa mida. Mida sa lobango, mida loba Moura a promettre bato alobi yesoka bimi Congo akofandisa vérité mutu na motema te akofandisa vérité ya mutu na motema na ye te akobimisa na sina yokango epa mida la tailo na yoka déjà na yoka Moura banda ye kozela abima Congo pour la sécurité na ye boza ko imaginer mutu afanda na makamba zozelaka donc mutu pendako afanda na nazomita na place ya Moura makambo wana eleka na anini Moura yebi kobomba aza na mémoire bien Moura aza na mémoire bien sikoyo na fai nazomituna yango Moura akomaki bakapo omwe lelo toro décortiquer kaka réponse ya Davina na Dacosta lobi tokoya na ko décortiquer bato oyo abakisi na makambo oyo abimisi na live lelo toya ko décortiquer yango lobi to un peu plus tard na kota vidéo wada nous la carte d'émotion lobi donc Moura a la mémoire bien a bosani eloko te bolimsanga koseka oyo yango elukelaka makambo nga asali elo te nga nayo otanga réponse ya bato bazokanisa lokola oyo eza réponse te
oyo eza réponse à répondre Davina na Dacosta ba répondre que kakipaka kokolo ba répondre que ya considéra Dacosta Davina considéra Dacosta lokola grand frère nae ya mama mususu ba répondre déjà mutu oyo akipe likambo te fera même pas itching déjà sozolobela mutu likambo abino répondre te elingi lobaki aoyoka elingi lobaki makambo nyonso omur alobi bayoki baanalyse grâce te monda akokaki te amati na live ya mutu oyo akotisa mama na ye na hôpital mutu asala ye mabe na kala kote wana mpenza esopi so okokaka na yo rando te. Quand tu apprends des histoires comme ça que tu n'as pas envie de répondre, cache-toi. Il ne faut pas aller t'allier par de personnes qui t'ont déjà blessé, qui t'ont sali, qui t'ont trahi à un moment donné de la vie. Ces personnes-là, leur nature na bango et au changera te. Baza bongo, ba changer te. Ba changer te. Baza ndenge wana. Ato lobi ki non mura oye toye otie totie. Oh soko ndimi soki nini. Mais il fallait que ça yo moko. Le fait que on s'associe na bateau il fallait qu'il pas tu es en danger. Ces personnes-là avec qui tu es, tu prétends dire que le ba komba tu malam. Na ko lo ba ki ba pe différent pe na mura te. Bango pe mamite mala bango izara pe banki te. Bango pe baza pe kana ba mémoire bien lo kwa mura. Mura. Na ebite se mura komaki makambo wana na papier na banda lo babongo. Na ebite se mura komema makambo wana na papier atiaka ngo moko pour modèle azo décortiquer ba vie wana azo expliquer point par point azo bossa ne loko azo expliquer penda ba événement ba fait azo expliquer et loko yo Dacosta salaka ngo tanga le kaka émission na ya Vincent et pas Vincent chez Louise. Je crois que ça fait 3 mois tango le Ketchou a lekelaka pour répondre ye. Quoi mon affaire na lobi o Dacosta azalaka na ba problème na batu mo boye o ba soupçonnaka ki baza batu aboye Dacosta bozo se souvenir sous mais émission na ça qui pas nani Vincent o bazwaka pena problème tanga bombarder wana tangu le Ketchou a démarré afandi kimia. Toujours peut-être à éviter mission. Pour éviter que moura aza Congo te. Si ko batu balingi biso to charger moura. To lo ba ke moura za mabe pour abimisi makambo. Ça fait très longtemps makambo wana c'est le cas déjà pourquoi venir robimisango lelo. Eza mutu mususu so sali mabe soki nano a répondre te po na likambo wana esili te bato nyonso baza bakretien te bato nyonso bazaka te ke non olimbisi obosani te mutu nyonso azaka olimbisi alimbisi yo mazala likambo na mokolo okutana na occasion kosala yo mabe kosala yo mais amour eza likambo okamwa te amour eza vérité amour eza que ye moko depuis Congo alobaki ke mokolo akobima Congo akobomba eloko te azobomba kaka po bato mosusu baza na dossier wana bakosala ye mabe abanda ya kobanga mpo na sécurité na ye mpo na sécurité na ye. Je pense deuxième partie ya likambo oyo na olobango lelo ça serait dans un lokola na ko fusionner lokola ba émission mais o ezalaki émission ko fusionner te po eza Dacosta na Davina nde ba répondre moura ki ba ko kipe yo te
bosi bokipe donc réponse na ngai eza boye ntango nazodécortique ezaki réponse eza boye bosi bokipe ye bozobanga peut-être korépondre mposi borépondre ye peut-être eza na makambo mosusu oyo bino boye parce que tokoloba pe teke makambo nyonso moko alobi eza lokuta moto abomi yango des années tolobaka bamoko eza lokuta ainvente yango moto azokose souvenir na bafe ze geste aimagine scène moto aprometa bino dayake soki abimi ya koloba eza lokuta te lokuta te donc bato wana balobela bino bazalaka lokuta tout ce que les gens disent depuis tous ces temps-là eyaka lokuta ya bino ka ezalaka ya solo bino ka boza vrai donc bato ka bakosela bino makambo bakosaka kaka ekomi mpe louche non davina yo bato bakoselako ka makambo bakosaka kaka mokolo ezali tokobimiselo sikoyo nde mokolo babimiselo video donc bato nyonso baloba makambo wana babimisaka du jour au lendemain ton nom est cité dedans avec Dacosta tous ces mondes là baza balokuta. Même dans les mensonges il existe une part de vérité, même dans la vérité il existe une part de mensonges, vice versa. Aussi longtemps que il y a des gens qui viennent pour dire la même chose à tout moment, cette histoire-là n'est pas fausse. C'est pas fausse. Sauf qu'il est là, moura, parce que lui, il était dedans, on l'avait sali. Si lui n'était pas dedans, il n'allait pas. Il a été traité de tous les maux. De tous les maux. Donc, il mourra à sa banque. Ye bako finga, ye bako le bagnon, les gens là qui font ça, baza na bango na droit. Donc, ye soka bandi ko bimisa bakambo ya le pe. Non, ye soka bandi ko bimisa bakambo ya ye po la bide po ya travail te. Boli mo na mabe. Te? Ah mabe te? Ah mabe te? La vengeance est un plat qui se mange à froid. Il y a d'autres personnes qui sont en train de dire que non, et ça, non, on peut l'autre côté, et qu'on change l'autre côté. Ça joue. Il y a des personnes qui vous considérez. Dengue bozala kiwana. Va changer manière na bango ya vous considérer bino. Na mona sous publication moko boy Davina asalela ki Yagi, Soboluka, maître de cérémonie, il est le meilleur que j'ai connu, patati patata. Donc, ça n'a aucun mikolo. Je crois que dans la publication, on a des Isaki, Nani Dacosta, ya commenté, wana. Oba Luka Mweni, bon, ça, la poba répondre et battre. Na nombre ya ba comédien au bazawana. Ya binoka et se répétera. Bakombo ya bato mosusu eza cité lelo eza peut-être cité lelo eza babale perdi parce que bato bazalaki na bango baza par exemple baza na conflit peut-être na moura babimi belema distracteur na kati ya mathématique ya moura wana no ya lango lobi belema distracteur te na mathématique te oaza élément distracteur tokotia ekate ebebisa calcul et tout bao basala mathématique bayebi eloni na olobela donc bato mosusu baza cité na dossier oyo babimi ba élément distracteur na dossier parce que bakombo na bango eza inévitable efo etangama mpo moura prouver ke makambo oloba eza vrai babimi ba élément distracteur bazwi ba balle perdu malheureusement ça ne vient que confirmer tout ce que les gens disent tout bas. Et ça avertit quand même Batunsusu. Oh, bah mon arabango ba santu. Possi la memangambu. Bah mon a quand même. Qu'est-ce qui se passe? Moura sali bien.
Moura. Bon, on a rappelé bon côté des choses. C'est comme vous avez besoin de battre ma cambo. On a besoin de na stipule na yebi nanga. Bon, tout na échanger loko parce que na koyeba ndini na kopesa ba nanga conseil. Ndini na ko vivre na batu na ba ko sala batu mabete pour mutu sa ko tika azaye camarade surtout bato ba yebi bino. Moni mutu a yebi yo. Muto olia na ye, muto bosane ba délire, muto bobima na ye, il faut qu'on éviter bokabwana na ndenga mape. Il faut tout faire pour éviter. Si vous allez vous séparer, toi garde tes secrets, l'autre garde tes secrets. Pour éviter bokabwana. A to moné na problème, so ka sa yebi déjà que yo na ye bosi bosala ba buzo ba moko quelque part. Il faut éviter. Sinon, tu es dans la mauvaise foi. Ok, donc on va mourir ensemble. Regardez dans la bêtise là que vous m'accusez là. Toza ebele nakati. Toza ebele nakati. Davina, ezaka kipaka kokolote ce qui d'accord, c'est ça qui paka kokolote. Davina, cette histoire a commencé depuis longtemps. Il faut nous avoir disposition na yo. On a viva selon batouté, on a viva selon mais tu perds ta crédibilité car selon batona parce que batona ka ande, batombolaka, pe ba kitisaka. Nzamba salaka kaka à travers batu. Autant nzamba utilisera un mot maman olive na kwa sa abino bolam, azaka muntu. Azaka muntu. Ba répondre. Bozwa kimia. C'est aussi la rabat dossier en amour. Deuxième partie, il y a émission amour. Non, il y a un air mon, il y a un côté ça non ouyo. Non, il y a un air mon, il y a un décortiqué ensemble. Ah, on a la NG officielle. Et pour le moment, on a s'arrêté. Ah, coucou à tous les Nela chou, les Nela cœur, les Nela lovers, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo pour ne rien manquer prochainement quand je vais lancer la nouvelle vidéo. Donc, aimez la vidéo, commentez, hein. Commentez, surtout je suis de retour. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.